Donc il est trop batu ba bengi ngai batu bazo solo la mais na sabina tu on a ces pays vraiment boninganga makasi et comprendre que tina les gars na télévision na lobela banya outé bamboate est-ce que bi ke piko je passe la ngafo ndenge donc ba tchaka ngai kuna piko je na kata makambo wana te mekana mutu so na sibili kama boy oyo ngamo na vandi boy ça va passer. Non, courage de France. Nande batu o basi ba pesa inga chance té na kata famille na biso. Na ngate le roi da famille kusanga soni. Parce que un jour, il faut pas comprendre que ma passe mutu ando pexer musalo mais musalo il foutait quand même ba moni penga. Na pexer pe mbote la ba moni ngape na komina kusika yo zaki. Mais na oso ngakata kisasa. Pour nga famille nga nyoto balinga mango na sabate. OK. Je jure devant mon Dieu. Pourquoi? A commencer par archevêque. Alingaratos a porte-parole de Zala. Alingakate. Toto années en 2023. Avec une présence mariage à grande scène à Bissau. Abina tika ka na ISL ko ma media banane. Ba brigand. Ça nga passe na lela tina ozonga. Ngane to sola bien te. Donc ba tshela nga ba tuté, ba tshaka kota le bote, ba tshaba kota piko jete ba ta binanga. Na sacrifier binanga, ngana ba li jeunesse nga na maison mère. Son point. Na lo bango ouvertement ce que bota na ba li jeunesse na maison mère. Siko lobby nango. Famille nanga etika babali baningi na souffrir na ya baba ndo bo to ando peksa tando komi faut mon groupe famille et pesa nga raison musanga lukaki na vana na papa chéri boy to ba aux États-Unis to kinga na pi Roger concert awa na Pullman concert si dans la 6h tesi papa chando bete absolution ai papier moninga tant Roger na bando landanga et famille ninga été abi Roger c'est licencié droit dans campus nabi je connais parce que Roger venait chez nous chez mon grand frère archevêque Bem le bobo à l'époque on a hôtel na télévision vous comprenez il y a des gars na TV abi Roger na famille peut ça chance c'était ba à Hollande à voir mais le lo Roger na famille oui biseni papi nganda kenda poto panani Roger le Roger na comment respecter na katanini. Pourquoi pas ngaipe famille comme pesa inga chance té le ba mona ki papi musala ndaki paye yango e futi faut zaka ki ngai fona zonga na famille nga ba bisanga moto anda ko peksa tal milio la ndaki fona zonga bona pesa ba on raison na habiter so mukini tamba bulake ngana ko kima ngana osabo ati ba tenir à compte vie o ngana vivre na kata winge tina komi boy na mbaka monga na zangu na famille na biso. Donc moi je peux pas voir la bonheur na kata kesa na sali on a ça. Mais tu as droit. Et là, on a bimba, ba fanatique à wenge musique à mère. Ba leli, pourquoi le prince a été mais il y a le droit de la forêt à mon papa malamu. Soué na ngezala ke nga il faut famille na nga. Endi mangai ke na musala nga landaka egwe. Pour muta pesa nga chance ate pe muta pesa nga petit suko azati. Mon vie est en 3 lettres. Ils avaient I na E. V est vision. I est intelligence et économie. Quand tu as la vision, tu as l'intelligence, tu as l'économie, ça va te faire sortir la vie. Ce que c'est nga ki ngana obonga na maison mère, ils ont destin nzambe. So ipe senga ki na ngoti, nzamba ebanda pe sa trajectoire. Maison awa tout ça chez maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto ne yebite. Yaka, tokiti na metro château Mbutia. Daka yau. Oka yau awa. Ah, vous avez un kimbondo. Oh là 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 là. À Paris. J'ai la noyé bas. Ça, on a d'abord à chaque fois une métro. Ils sont les bannis. Tama. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sur une place de côte. Azama Namboka, maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza, le magasin Awa Toza, au Boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa Toza, maman Awa Toza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa Toza, na produit spécial, ma produit Oyo, et le Molaka, ma tâche. Tout le bela makambo, ma tampon, ma maman, ma bébé belé, ma maman va tout tamboulaka, na ba poudre, na ba fond de teint. Nicole Malonga, Awa Toza, Awa na Château Rouge, na pour na rolongola. Batampo ma maman manduka ma maman au bazana besoin au sala taille on a repoussé ma maman au bazana besoin ya au sala ma forme kangaza na tolo munene alingi azala na sima munene ma ange munene bipende munene maman Nicole Malonga tozande ka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait saint mollet hanche voilà on vit ça awa on a vu
Non, yozomona te oyo eloko maître eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga ena Denilesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, na sima ya McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, yangonde zali mo boko ya ambiance na kati ya Paris pe na France Mobimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site F Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bonjour et bienvenue, bon week-end chez vous, vous qui nous suivez partout à travers le monde. Nous savons très bien que le roi de la forêt va se produire aujourd'hui, samedi 15 février 2025, dans la salle Arena Grand Paris. Nous sommes bien sûr dans la ville de Paris, la capitale française. Et nous, à Kinshasa, bien sûr, on va recevoir l'un des ses porte-parole, Papy le Prince, qui est à Kinshasa. Mingi Baleli, pourquoi Papy le Prince a été? Est-ce que le roi de la forêt a travaillé à Papy le Prince? Je pense que tu auras la réponse sur l'émission Oyo. Mais on nous annonce déjà que le roi de la forêt s'est sold out, excusez-moi. Toujours féliciter l'artiste Igoué. Il accepte maintenant que le retour du roi. Le roi ça les retourne comme il se doit. Papy le Prince, bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour, grand proteste moi. Denis Santé. Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. Ah ouais, Nico le Belé, tout le monde en était. Ouais, sauf que Natalako, yo potalanga, na prière pour na nzamba tchad bosso pour prière pour nga. Amen. Le to kutani et salut bien. Et salut bien. Papy le Prince, combien de temps déjà à la maison mère? En tout cas, j'ai au moins 25 ans. Déjà? Oui. 25 ans. Nazala, puis au petit le roi de la forêt. Oyo tokutana na Galerie la Fleur azwanga na Galerie la Fleur na tambola na ye na ya ni la samba ni rap ni concert mais nazala déjà na ye ti le roi de la Fazo qui nous paie ça ba trophée na ye et pas papa Kabila le père. Moi j'étais là à l'époque na 2000 le roi de la Fasali plébiscité ya nouveau santé
ya savon nga naza na kati ya publicité wana tosala bafio ba Constantin Lumea est-ce que bureau ya le roi d'Afrique na Galerie Lafleur après temps oiseau voyager nda yebisa vieux papi Kabemba Pecho azwa relève donc nazala de le roi de la forêt donc on a 25 ans une année ya kotambola na vieux en dehors tant que bureau on tozaka ngai na lelo manager na biso Sony Kamanda ouais donc na ndenge sko ya musala de 2001 til lelo ça fait déjà 24 ans donc Pembe le roi de la forêt a déjà 25 ans mais le prince biso to yebi master na kan pianiste kaza rencontrer ngate to yebi pa Bill Clinton Macintosh to noza na yo to tambola na yo sala la promotion biloko Bill après Bill ndo koti wonge musique maison mère nazala na maison mère na kolongwa maison mère na 2006 to zoi problème ngana vie Moni production personne wana ezalaki voyage na biso to kende vie Moni ba na Marius Munga Laurent Tanda na Joe Star o bakenda poto mutali boso longwa Charlie Balaka wato tikana déporter parole na kisasanga Charlie Balaka personne aussi personne makufa donc tozaki wana après yango bon mutesa ku vitoro ba belete mais balbaim na loban déjà donc via ko sanga ya mabe tina longwa maison mère orchestre na poto na le roi d'Afrique baya petu wana ko longwa te wana voyage au ba mier de son baye pour ba kende poto zon point baye to yambi bangoti ti ba oke ba poto ba okende bango nyonso to mo ba ke ba roi David ba ndiko kende poto do ba kuta biso wa voyage fait to kena bango donc des salaki ton na longwe na vandinde mama Biomba ko benganga parce que mama Biomba zande onanga mutetela Bill abala mwana mama Biomba Nathalie abengi ngabi mwana na ngai ovanda pe bongo na ndaote parce que za mwasi na bana ezo senga balia ya pas moyen ocha bokilo na yo bofla yo nene poids pour la chabit poids parce que ngana Bill to tika ko travailler teke o Bill azalo la patron nga mo bafuta nga non ngana yaka na lobaka na futa mais pas mama Biomba zon point oyebi pe bien à l'époque la bino bo sa ba publicité mama Biomba bien sûr zon point donc na ya bongo ko secouer les Bill et donc na utaka maison mère après yango tant to bando travailler na Bill na travailler qui sincèrement oyebi yango wana to zanga yo pachorifique piano azaki ne bien na ko za chance ya ko bando ke ba Dubai wana mutamemanga Dubai honorable Timothée Chimanga qui vient nga na jalousie na zua ba voyage nga na bandi na tout ton tour ya Bill ba koma ko kende sko koloba pondenga komi na ba voyage OK fallait que tu ba Bill ba sepela ke portez pas comme voyager oui taka ba Sankara na maison mère ba voyager na bango ma maison mère mais nga na ke Dubai muto sa la promotion nga Dubai nga Sankara mais nga ke pas Bill mais ça ngam tawsa una maison mère azo sepela azo lo bataka na tindele na ba image na nga Dubai na sali image na tindi ko to yali ka pesa na ba chaîne ba lexa ba ket bo chango ba na ba cha botango ya to sepela to zo 3e porte-parole comme international pas que la ka yena Roger Ngande international 3e te ko terri ko mo ko international c'est nga papi le prince mais bango ba nde ba zaki ba sepela ki na ngoti nde ko sa ko matata nga na Bill tango esa matata nga na Bill na ba to kabwana na 14e mairie na générie mo ando betana na petit boulevard studio mo ezana donc to be banaka mabe to be banaka bena mabe to be bani esa ki to yokani ba deuxième ko be ba biso to utaka rendez-vous ya Willy Musheni na opoeta mère ya ki mérite ya ki na bana bakena ekolia bila benga ingande fato tout ya Willy to tout epeta to longol pe loko to ando zo to on ko taper une victoire na beta del sona ko relateur pe na te mais moi ba symbiose comme na tanto kabola anga pesa gi yanki tanga pesa gi nga pe la chele maela o ajina ngata yo mema ajini de nga no guto na contrat mo te mabi mali mtasage nga na osama kamna donc na maison meto to zala ku na yebi ko sa ba jote nga za ka peta Vincent lo mona nga botala bo zompa na ele mabe to beba na seconde na peine victoire na 16h ba mama mapa na babimi o ba yo kapela mapa moto o moni pe na bleban zompa motalo bi na rotika ote donc so mbili pa na so boy bebe ko so mape peut-être kokoti so banne ona kokoti bi non tu vois c'est ben o les gars tabakoso zompa neto eko kabona tonto eko kabona ne la bimisko na télévision na bien tuka za kabona po na boyeboy po na konta kabona biso pe Vincent na kota na kati d'accord ouais kota na kati akota ndeni to beba nga na eti odaye kutu yo ba mona bino partout na Sankara bozo mela bozo lia bo vanda sanga finga ngame yoko finga we katena Bill c'est mi to batango baby
ngana ke ofinga 20 sanga so afinga bo ba collègue yo moko to bakangisi yo premier soin liboso benga na yo bimso 20 ni tawo yo finga kuna mais komi tango yo bakangiso tali relation esate obenga 20 ayeko ya ti na ipekini po ba bimisa yo talaka leader nanga bakangi relation suki za 20 siko yo tinga na finga 20 ponga siko pa na famille na biso ata mutu moko ba chef de quartier zate so ba ya kangisi nga siko ponda nga na benga na po yo mo leader oyo kotelanga to bakangi obengi 20 siko nga so na fingi 20 siko yo na kobenga c'est o la boli bakabo mito ba te ko beza bien ti tinga photo sali toka bwagala ka de lo iboy toka bwani peta toka bwani tango wana siko 20 aux États-Unis na ba Sankara na ba chef papi kakol ba la ndasko bo ngaso no bako la sko bilia ko pakola pona ba bak sa te bino ezake bili ouais la lo ba o ezaka ba le lobo ngisa na bino ba to ba déjà ta yeto photo bo ngisa parce que ndezana so na bina bete bilo rebele ke ba yo zongela ka Nathalie Paul Barande ko kasi te ne ko Nathalie lekinanga ya bala lekinanga so na bambe bilo rebele tango zo bakanda ozonga kuna ndako benga do ma mebele yango monesa ka so ka likambo mama biomba benginga yo zo ngobomela lekino libala yo ko finga isubu bo comprendre ndezaka bo le mo na bum nde osaki tango vie ko ya bon a juger bon répéter pas ça la mabete sauf quoi que ba koinsemaka bon na vemoni mais c'est un guerrier nanga azonga ne nde na kozonga donc na utaka maison mère na passage pas le temps il 25 ans wana tant au seul pas bien le compte ngote na compte ngondeni parce que bila zape mwana uteka na maison mère bito ça ne se ba mais ça okasa mtu asala album na ye asala ba moto to ba sans papier asala ba biloko ba bulangeti to sala banzembo comme salama beta ba conseil te ba biloko nya tu na sala kate tia beta ba biloko neto yanzanga ngai ya solo ngwa déjà te beta ngwa vanga yi ngane pa bina fuli bili kaka to na debo oh ya mi fula de to yo fula yi viens nda fula na lobi boy tambila ye abeti ba biloko neto abeta ba kizoba zoba ba biloko na sala te bazala ba ona ba kata ka kandala na ba directeur na wana ba budget impoi tango ngana yi abetaka ni album moko na misu nanga onga na ya na pesa yenze muba ayimba Rachel Molifa femme de double passeport diplôme pour ngam na yaka na bato yebiti et pas kwana tonto zala bino après na salisi ye générique moko o abeta moto abata miale ke o abelela na sananga na 1000 francs bana bakoli ya ni nango bobengelanga papi le prince ya ko pesa ngambo ngo communiquer na salisi yango na Brazzaville zombra et pas des fois wana ngai ka kuna nandenga bandi wana te sika bato onyo to ka bwa ka yangai ngape mna l'accès à Medenga Saki quand finalement l'accès bon yemo na maison mère zo batu na zo ebisa a Medenga Saki na tongo ya bana beta maison mère yoka a Medenga Saka batambongo ba bima na Brazil once ko na tanto keinga na et pas Medenga Saki na nina iskaro ka ko bana beta chaque dimanche nde amoni pe colonel Rémi Ayayos nde ayembi nzembu ya nani tanto zongi na yi ba problème e bandis ko beta généraux yo beta nde o ya beta sima oto ya ko bwanga na nani na ona iso na studio ndena yebisaka bango awa nga na kei soso aleli 3 fois te bokotuna bobeta nga na kei ndena kei mbambo na yebisika bango po batu nyoto bazali pembeni na ye ukomba babanda bakoma contre nga taba mo contre nga yebika na ba tribalisme ndeti petit moku ta voyager na ba no benga na alino de boka oyebi ana Canada to yende mutali boso pion ya kobanda mais ya cousin Bill ande kwa Bill kasi kai pionte ya cousin e boyo kanti ndeko nyoto ngo eloko no bonga non zompan makamba ki ndeko tena ki ndeko eza musam biso sana le roi d'Afrique ndeko ne mwa kota ate biso mona foi patisa kota makambo ya biso ya Jonas Mbesa ki pa ngote ginko ikuna Paulo pa ginko tozaki azala na kisasa to yepa 28 to vana veranda to solo ginko akobima na kata ndako balu article la jamais otata kiti ne permet ayoka masolo ya biso to solo azala na ngote yango moni 28 da kindara makambo na ye tout droit aibi o izatanga musala tango avana maître ninja tango avana CG Gilon kataka avana ba docteur Pichu Musuba Sami alinga te o permettre te bande ko ne ba ko vendre sikana parce que comme makambo ya entreprise dai oya bongo pe ya famille biso pe to yate likambo famille na ba biso to kota te poza ya famille zompa sikoyo e pa bile zaki nini jeune wana zatani lo monter oya sala resika bile zompa mayele ya kokoma secrétaire ezate zompa bon za yo jouer rôle nini moi kasite on a episode bozo cha mtu secrétaire za mayele te soso ba bengi siko na milia ba secrétaire taka secrétaire le roi Jidoka taka ta vandalo ozu secrétaire ya toto a temberité avandi wana
Charlie Ruben. Charlie Ruben avanda. Aujourd'hui secrétaire, aujourd'hui le roi Mutu, le roi Vembutakis. Avant Diana. Aujourd'hui secrétaire oh ya nani ya vient abso mupao. Na bi komboku na éviter. Yom to yeb avant Diana. Aujourd'hui secrétaire ya papa Hervé Cheta. Nani Blaise Polo. Aujourd'hui secrétaire ya ndona biso Fali. Bon peut-être na bi kombote na bi ka directeur, bi secrétaire Siko après aujourd'hui Ali no le bogar, au Tchewana. Pour passer la réunion ba secrétaire. Au moins tes anciennetés. Tazane loko kolobate, yaza problème de tonalité. Siko yena nundenga sana, aya siko pona bikaka ko diaboliser battement. Mona betelo so tuni, au moins ba massa na ba fredi wa lelo. Ozana ba na poto. Ba joli malanda. Ba iso na Gaza ba mwa lo ba beba 2 ans. Le roi ba au moins so na le roi ba beba 2 ans. Et puis na obi mais peut mukola liboso oyo na zoya oyebi le formateur de boss Ibra. Boss Ibra. Mukola liboso boss Ibra na l'accès boss Ibra pour abwaka na kata disque. Zo comprendre. Tara na tiki na ba invité na ba boss Ibra bayaki mais na ndima na kenda. Na Gaza jeune wana ndenga ba jeté. Tu on a tiki le orchestre tika lo sale le côté. Zo comprendre. Amona benada akiti sa orchestre ya Bill na façon moko ti le bango tout ba vani ba départ à papier boma nyonso et puis yo po yebe boma nyonso tout sans exception ils ont esika monté ba iso que départ na ngabi la sala ke lo mo boy et les kaita nga za azalati mais nga na iso ngam na sala boy ngam na sala boy nous avez simple porte-parole kuna comment ba grade belé bon ça au sala tout na orchestre na sala nyonso tout na ba relation nyonso batambongo tuka ngai zo comprendre nyonso pona on la artiste avec ba relation na lobi na nga na uti maison merde ngane tozana maison mais biso nyo tout na poids si comme nde tozana yebi ndazana aochaki leader toko kuta pe no France ke mai au PCP moi 1000 ma ayebi atate ka fazo numéro na chana nini mais mko koma besoin pas pile pour numéro mutu wana oh mais yo ozaki na ye so ngana yebi nde ba garder relation na yebi nde ba so numéro mutu na yebi nde na no PC ba bonjour na tongo pour tous les relations ngana yo oza na ba président ngale roi d'après na ye moko bil ndenga zana na ba ya wuli mushe na ba ya to zambota mutali a dollar elala te bon nous Robert Timothée Chibanga mutu tout o ngazane na ayebi que chaque tongo azora prière na tinde la bino ba prière c'est-à-dire nazo la musa yo mo pe yeta que prêtre estima papi le point c'est garçon vraiment o comme po bulelenga ngana zabi so ba ngonde bazana amutu moko aro bosoli pe maintenant akei akoma na binko akoma besoin nda bengio mais ata bonjour apamba o iba opesoti. Vous comprenez? Donc na vie faut ko entretenir ba relation. Très bien. Nga entretenir ba relation nga. Ata président nga ndazana emo azara peut-être boiba o tindele boy atali a répondre. Mais j'ai compris mukolo akomaki na besoin loko. Allo papi tindela ngeloko wana motindela nga boya. Non alanda. Akalikila kanyo nyonso. Vous comprenez? Akompana ke petit oyo vraiment ngata maître ninja. Vous êtes très intelligent. Donc, il faut entretenir la relation. Donc, c'est-à-dire pour te dire que dans la maison mère, nous avons un passage et pas bil, nous avons une maison mère. Nous n'avons pas bil. La maison mère, vous avez combien de porte-parole? La maison mère, nous avons au moins, pour le moment. Pour le moment. Nous avons Yakin. C'est-à-dire orchestre. Orchestre, nous avons porte-parole officiel. Nous avons Sankara de Kunta. Tozana Sediko. Sediko Magamu na raté mais tozana ye moko monani mo monani te. Wana ebité. Wa binomo bobo yebi utara TV. Moko moniye aye moko amona na raté. Donc c'est-à-dire de netinga na ye. Ata na ba répétition na mona kana ngaite. Ya lokola 50 to kutanta répéter. Oda yate. So sango ya répétition peut-être ka mko fabrica zayaka. Obo nan to mona te yo to kutana na ba répétition. Bien sûr. Na mona na ngaite. C'est du copé na repi to kuta na raté ayakate mais chaque répétition là ngaza na répétition sikoyo biso na petite sœur na biso ou a défendre biso Odile Manzaka Odile Manzaka ouais moi c'est Nzambe moi c'est Napo et nani Roger atikala ne kuna na poto donc pour le moment de tout ça boisa papier les points charge ça ya boulot wana ezana maboko na eze pa na ngai muto ayebian muto ayebian ana minute onde na tikala batu mutu balela ki papier pa gaza papier za masiko so na zala kiti siko na minute ndenge conseil zo beta siko oninga ozana nani c'est ça est-ce que porte-parole faut y avoir répétition pour y yemba na été abeta il faut ya par quoi tout na point pourquoi so ndo yo yambi ngai so nga na sana ka question ngo singa répétition o ya lobby o ranso le roi d'Afrique matin na nzemni tonga zakite
Si on a obéta ma solo ngana mona ité. Faut na beta ma solo qui moi j'ai vécu. Très bien. Donc on a rien à dire qui répétition le beza qui bo invité bo ya qui bo na de bo ya qui bo. Tant on a eu émission pour to go ça une émission à 10h. Répétition c'est là 23h. So tu on a 10h, le temps de benga odil. Ndeni nana ya qui o de monter fa ki ngamona zala. Pour na zala direct on peut se ba répondre to mo sanga répétition le bin nana ça qui boni maman na émission. Mais tant yo zati, ozana ninte. J'ai beaucoup aimé Papi le Prince. Les autres, le 15 février 2025. Et ça, Mokolo, on retourne en Europe, dans le sol européen, précisément en France, dans Paris, c'est quand on concert dans Lelo. On nous annonce déjà le sold out. Ça veut dire que Babienio sort ici. Et ça plaisir quand même pour nos fanatiques à Wingo Musique à maison. En tout cas, ça a un plaisir. N'était pas dans la route, n'a pas ça dans l'identité de l'Abisso. Et ça, l'identité de l'Abisso, en tout cas, merci encore une fois à nos fanatiques de l'Abisso. N'est vraiment beau saler au Sénégal, beau saler parce que l'Abisso, toi, c'est l'orchestre et travaille à combiner na public nango et puis na fanatique nango. Et les il faut faire démontrer, bah, tout à ce temps, il faut poser l'homme à son époque à l'ingratitude condamnable. Mais quand nous allons combattre par des preuves tangibles, ça va saigner. Mais qui conchâtie ou sera châtié par les inconnus. C'est pour cela qu'il y a le bac à yo, Ranson, c'est l'homme qui contrôle les territoires du Royaume Congo. Systématiquement, d'être un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les maladies. Les retours du roi. Et puis les retours du roi, ils ont événement où ils allaient, événement moko, ils allaient, événement essentiel. Ils ont événement du siècle. Et puis la minute on a fait révéler, tu vas comprendre que oui, Ranson les phénomènes parce que la minute c'est toute la première fois tu vas changer date. Tu es que date où ils ont mukolo, où ils ont jour boy babalu sont comme boy. Mais les rois fera ça l'omba monter comme deuxième fois. Ce n'a pas rappelé que Boussampi par les rois d'Afrique ça batu, c'est ça mukolo Boussampi Boussampi et sa première mukolo, butu comme na tongo ekota di butu na butu. Batu ba chama na ba ta l'éclipse soleil. Effectivement, besoin na bino a butu ekota na tongo. Et bima. Siko na ndule oyo. Na ebisio batu toi poto moi sina mobad ba soin ba bito tiro fêter Saint-Valentin comme les 15. Le bat va fêter agité. Fête indé le lo et Saint-Valentin comme le lo. À partir de lo, les 15 né comme Saint-Valentin, bah on a date les 14. Et puis na 4h du matin, le lo basi va soigner ba on a mi bal makas. Problème ni noté. Ozo ke no zo la tagito bo yebite ke na musala la 4h. Yo ke na poto ba 4h ba 5h ba ke musala. Na mali do ana. Mais so le ba tu ba lati bilamba pour na 4h wana be ke musala ba zo ke de okanga place na 4h arena. D'être soit nous plein déjà bazana mutamutazo de la place mais beaucoup de place dans nous si ba tchaki dans kata babié mais ba boyi ba bazana déjà avant nazo solo la na batu na minute yo grand arena eza vraiment inondé bande kono mususu ba journaliste na minute bazo sala musala makasi batu musu ba déclarer ba binton il fallait ka wera sur le roi d'Aforaya pour ba somba ba bilamba place en défection mo sarati lelo bilamba nyote vana na kata ba fali saison bi malelo. En tout cas, merci encore une fois à grand prêtre Hugo de la Forêt, na aussi les retours du roi. Au moment où tu as bêti na bango, il y a un grand journaliste. Tu as bêti na poto, tu as bêti na poto. À toi, félicitations. Mais il y a comme événement na poto et salmé. Les retours du roi. Tu as bêti internet, tu as bêti internet. Il y a un moutou, oh, va na internet. Depuis le conseil, il y a bêta. Soit actualité, il y a conseil ou à grand arena. Tu as internet et quand même. La seconde. Et puis, il faut préciser bien, tu as bêta un concert ou un concert après si peut-être publicité avant ou 8 mois après tu vas bêta concert. Une année, il y a un 2025, 2024. Abandonné la publicité, ça veut dire que dans bêta en juin, il y a 2025. Mais il y a 3 mois. Il y a 3 mois de campagne. 3 mois de campagne. Talent de Konao, Andi Marabatute. Grâce imbis mais yemo comme sur place avec mundele na quoi ikutu na tuna mundele c'est ni nezate rien exact wala za ndundu te mundele pour to kanza atuna ndundu mundele akosi côté chanter patali ke siko ndenge silinga na okota tende événement bo on mona bo a piquer crise donc c'est-à-dire événement to vone momo yekaka sold out. Et côté de bateau, bateau va comme mon angle donc pour baluka momo anglais, bateau bateau zanine. Daniel Salibo, nana ça va merci pour au salbo sale. Retour des rois. Ce soit les dates à 3 fois, tu connais pas ta date. Soit point de monde que soit la blessure de fait. Donc en tout cas merci dans les rois de la forêt. Les lopenda on a mis de tout ça awa.
tozo sola de ala igwe tozo sola de ala bato bazakuna na moni fois senga écoute outi avant to ban émission bato sola bona docteur Pichu Musungu ndazo ibse ndenge bakoti ban placement ndenge bandi parce que la salle ezalaki à 9000 places oui vis-à-vis ya ndenge o mundele yemo ba monde batekeli place na bato o bazoyaka nde bayiko baksa 2000 comme 11000 comme 11000 par rapport siko ya ndenge ko telemo mo so ngana kende poto ka ngana te mananga atodi manja ko te ba fozo wana nde ekomi 3000 donc nde to so na bo ça ekomi 14000 so to zui na bato ba otema libanda ba oza 10000 donc c'est-à-dire to ko bien ba telema ba oza 10000 ba oza 10000 o ba otema o ba hotel ya libanda faut ba tira ba étranger parce que bato ba ko déclarer na mundela mais so bo yiba ki bo faut bo tongo 3 jours Bochata vendredi, samedi, dimanche. Pour degré à bateau, bazoya, kostenga, babieti, siko, awa. Non, mais moi j'ai mon ami Luc Koula par KLP Distribution. Na son à 10 heures, lelo. A Ebsinga, il y a 6 personnes. Il y a un master nae, quand il y a un businessman, il y a un billet qui est concert lelo. Place à place à te. Ce que bateau bongo, ils ont senga, ce que bateau tala, mental. Bacha ba crâne ba projeter libanda, pour ba oba hotelema, ou bien tout ça nini, toroso la na bango, ba o mususu ba moni boy. Tant que les rois de fois sont à lundi, tu as préparé ce sous, voyage moto, il y a ce sous là-bas. Mais en réalité, tu peux éviter de mettre en route, tu as la tali. Uganda ya mutu wana. Da monde qui fait que ça toi. Donc, batu bazali, ngana za na ba camarade nanga. Donc ça les 5 rançon abaksa ba jour. Abaksa ba jour mususu. Zon parle vis-à-vis per calendrier ou le roi d'Afrique, il y a un moment na saison rapide lundi. Donc après tout ça vraiment donc yoibe ça soit ya bablo ya bato faut remplir ngo mais toujours préparer siko pour tout ça là 3 jours moko ya salmo musu to luka ils assurent arena grand parité te arena to yela bango si ngo to into bimsa su elo musu ya sikalsus donc to bimsa su wana to betela bango 3 fois zo pas to betela bango 3 fois parce que total grandeur ya igwe retour na e eza makasi trop temeza makasi trop donc na yé pesa mutama zota public na e penda boy ekotité nga una masa na nguba longwaki États-Unis camarade nanga azana États-Unis Péri Mosengo na petit frère na patron Ken Mosengo ba uti États-Unis grand frère na ba uti Mosengo uti Canada ba koma ki jeudi mais ba prendre biso ki ba zubiété ba petit ya papi Kalupi zo pa ba zubiété siko bien na ba futa ki ti ba komana tant so igwazo kanda zo landa biso na émission ke batouana oui passer ça bango il a fallu qu'on crée à 3 jours pour grandeur à igwe ezama kasito. Je suis docteur Pichu Tondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Wabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Merci beaucoup, Papy le Prince. Merci que la première dame de Lausanne nous suit avec Ridge Ondi, Louawa, un enfant pas comme les autres, sans oublier notre papa Gobelisha. Merci également à celui qu'on appelle bien sûr José Moulumba, le plus beau et le plus élégant de la ville de Birmingham, mon grand frère propre. Clin d'œil spécial à toi. Merci à Noël Okito Black Dedon. Sans oublier tous les amis qui nous aiment à travers le monde, le boss Djonga Okula. Merci beaucoup à toi aussi. Diesola, Motomoko super bien. Hein? 3WFS, c'est l'agence aux sérieuses en Europe. On a 31 rue Marcadé Poissonnier à la plage Château Rouge. C'est comme tout le monde Diesola. Tout à mon amour comme il c'est agence Ezali. Au Tieba Colline, à Yaminene, tout comme Mickey et Kouya avec toute quiétude.
Ma délégation, au équipe pour tout le monde, il y a toujours la délégation. Et qu'il y a une délégation, moi 4 ou 5 délégations. Parce que les ndambo. Pas trop, c'est la Papy le Prince. Tina Souka film, Papy le Prince a été. On a fait ce grand prêtre, zéro fainéant, à chaque fois le bobo, on a grand frère propre. Nabi, viens bon si d'abin koutou. Bilambo ko beta na ndule. Viens bisengel petit na ngaye, tena zera ngwenge, aoya kaka. Le prince, babio moyente. En tout cas, tu dois bien obéir. Tu n'as pas l'autre basket, tu dois rosa, on va stresser. En tout cas, grand poète, non c'est nga na ba, na yo comprendre la réalité, ça va bien, na yo comprendre que tu n'as les gars na télévision na bela bania outé, bamboate, bat pena balinganga, bat pena balingana comprendre on peut nga papi, dans soit l'équipe bat balanda balinganga parce que nga mokonde na za bona oyebisa yo que depuis na banda otamwa na ba téléphone. C'est toute la première fois na niveau nazwa appelle plus de 200 appels na journée. Donc l'équipe trop batu ba benginga yi batu bazo solo la mais na sabina tu on a ces pays vraiment boninganga makasi mais pour te faciliter moni air mo pe na ndenge pas bien et ça li bien parce que moni bakenda pe bitumba basoda tu ba ko ke bitumba te pour ba ko ya pe yi ba mboka na sima c'est nga pe peut-être ba bisu batikali. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez ambassade? Est-ce que vous avez un passeport na bureau? Est-ce que tu as quand même bureau? On a tous les étapes pour les gars qui ont déjà pour toi par exemple sur visa de gens quitter tu as bien des zangaki tu as le comment zangaki pour batu batepe na batu ya kata wenge na batu ya libanda ya wenge bon au moninga vraiment na loba d'abord on a bandaka ko vivre na vie ndé penatanga est-ce que ça a verbe les suppositions na ko vivre d'abord na RCT et puis surtout a te ko beta histoire ya makambo ya concert pour na banda ko justifier makambo surtout wana eza nango vraiment importante les censés batu ba ke papier tikali eza te ko papier ya na 7e délégation je comprends donc non ça que papier tikali pour la musala raison ngo yango na zepa na osa musala pour na concert wana donc ce qui na zala kité na nga osa musala oti na tikali pour na musala moni chaque chose à son temps tout na nga tango ekoka na koya ya na proverbe mo balobaka mwana suka liaka mingi donc c'est-à-dire que ba fois na nga na mo ke bolinganga makasi mokolo ekoma ke papier ya aroya oza wenge ba voyage spécialité. Donc l'essentiel peut être dans musala. C'est très important ça dans boulot. Ils ont voyage été. Voyage ça que biso tout ça a besoin concert au Simba parce que nga monde des abonnés c'est ça qui n'a événement parce que tout ça la stratégie to vanda le roi d'Afrique abandaki kotala parce que le roi d'Afrique talaka toujours temps à contempler total la concert à Bercy les Betama total à Palais des Sports total à Double Zénith total à Madeleine. Je comprends. On a concert où il y a Grand Arena. Qu'est-ce que je peux apporter? Il y a du nouveau na kata ba bloco tout on a la salle. Très bien. Je comprends. Tant au bimi c'est le koana, on a compris qu'il y a un concert Simba. So bateau bazaba bezo ba yeba o mona événement au le roi de force. So nga déjà na yebi nyoso to ko sala. Do atana za awa do na yebi ka obima boye akolata boye. Et puis m'inviter tout baya na ebi mutalibo so ba kobenga nani donc otu boîte ba ke kotala naza nango déjà très bien et donc na nango déjà les sensations ba tout balinganga na sepel vraiment na port na bino na ndenge na moni penda par-ci par-là bozo déclarer mais igwepe azana moni ya ebi ke ba ndenge na déclarer l'axe ke na sala musala mais Bochango pena mutema teke pour papier tikali beaucoup tandendule très bien beaucoup tande concert beaucoup tapena bo c'est parce que papi nde azana personne na yaki na beta mbunda te guitare te na ngana yemba te na za peka hotel balwabi obege mingi ba olobana kuna sexa ya Willy Musheni na tongo lelo mingi ba oloba bia le prince wenge za mystique bazana liso de gola liso abi papi ndenge master na epiro ya tika na poto soki basangani bango de mutona ozongate mais vous boutique ka po so la moni sunde kona kuna dio na bon moni auta ke piro je da koma olala na malili ya zonga na mboka iza pasi omoni tant total ba ke poto tona mona o danger amta ke mikili bona boy avant pena mo France te ma ke poto e ko ngaba c'est atika ko le zate kain piana ke poto ayi Chicago bana yo gompana elo ezate zo gompana ezaka mutu ozana vision nao moni vie yana 3 lettres eza V I na E V eza vision
il y a l'intelligence et l'économie. Quand tu as la vision, tu as l'intelligence, tu as l'économie, tu vas te faire sortir la vie. Nabi V, I, na, E, n'épesi V. V est la vision. I est la intelligence, E est la économie. Moutou a la vision, a l'intelligence, a l'économie, a s'en sortir la vie. Très bien. Donc c'est-à-dire, ton bino boyaki, bozaki na vision. Vision na bino yango bo tale au plateau to bandi. Tale au France de Mai. So tika la ekuna. Pona malili kaka yaya. Puis au jeton ke poto. Avant un mois déjà, oui ba émission comment il sala. Oh papi oh abenga kunga papa ba kima. Oui. Le point tika poto ngozo ka bato ba kima batu. Asa ku be émission ba kima poto. Ba msusu baloba papa na bachata wuti lo ba boba. Akutala oseka akutala. Zo bwana. Mais quand elle s'aki est poteza lokola examen d'état. L'examen d'état mtumzo quand ça samayele mazuité. Zo ba mutazui. Zo bwana. Donc c'est-à-dire que ba munyote ezandenge mokote. Vipe ba kokana kati. Donc c'est-à-dire que ngana pi Roger to kokana pété. Atabana mapasa balala mbetu même ba ko lota ndoto mokote. Mais ba pasa. Balala mbetu mo. Ba lota ndoto mokote. N'est pas dit ce pi Roger tikali ngana eko tikala. Ngane to sangani to keneti wapi. To bando sangana ni ba atatu ba pasa to lota ndoto mokote. Mutamtaza na vision na. Zomba mutuna mutaza na vision na. Donc c'est-à-dire que nga soki na lobaka boy soki na ina salisa na otala pona moninga te. Donc so pe na muta komote pona oyo atikali ye patika ne wana za isu ko salisa mutu te. Zomba la so muta mutala so ba kansa yende pi ko jatika tika wana za pe na synonyme o salisa mutu te. Po so ngo salisa mutu o salisa mutu. Très bien. Zomba to longo la vague wana pi Roger. Zomba pi Roger tikali. Il y a des batu pe o bakenda maison me batikala. Batanga bango te. Même konga bana no tanga bango ba papier la loba. Poso na no tanga na batu et combien ni to tanga bango te. Mais est-ce que pi Roger ndi azana boule na e. Est-ce que bi que pi Roger passe la fo? Nandem. Ventone na répétition. Na rep en pleine rep. Abi nga de la forêt. Balba ba ko pimela ma visa. Ngai. Nga na za na rozula moto visa na 2 jours. Akei. A tuni public. Na mincho Odile Manzaka za babi azana poto wana bakenda ibango mibale na chef papi kakol. Odi basaka 10 jours. Ceux qui baye Dr Pichu Musungu directeur marketing na biso. A okende poto osala 4 jours. Wana en pleine direct mon kimo meta etala. So na kosi batu ba otala. Ceux qui aye pi Roger okende osala 1 mois. Ceux qui aye papi le prince a okende. To banina Odile 10 jours na saina ko akomi. Tozui dorte 4 jours nako akomi eko magaya pi Roger libela siko un mois tilelo siko komi ngana osanga nae quelque part. Donc nenga ya yate yango ibomao il y a quelque part aza parmi ozompani yakati so baba ngana osanga nae na osanga ni par rapport ya quoi poto to beta lisolo ndeti nini po ezalaki ya ponga na kende ya kale ambassade pe kota et puis on a kena akena yemoko sans orchestre. Très bien. Donc c'est et puis na passeport de service. Na passeport de service. Mundela yebike entreprise maison mère et de faire voyager nani agent moko. Oui. C'est-à-dire agent ba ozelaye azonga. Donc boya su agent moko susu akebata na wapi agent na Botswana azate. N'était ce qu'on Très bien. Agent de Botswana bomonité. Et ça peut-être bokebele mi balé ba kei mi sat ba ko kene ma bokene orchestre bobimba. O eza mutu yemoko. Azana mutu mota chele masasi. Azana mutu mota zo landa zo contrôler et puis ba pesi yango pe bo officier même pas maire. OK, mais oyebi kena kena ambition pour akena na inane na 3 mois. Kochano inane te na 3 mois ba. Inane na 3 mois. Inane na 90 jours. 90 jours c'est 3 mois. 3 mois. Donc tu peux faire un mois aux zongi. Bonde yozana puis Roger ana ça $100 zangate. Nandeka tutambola komona ba MDD Fisson Ituku représentant voilà ba panneau solaire Congo to mona ba Serge Makila Dragon de la Monde to ba Serge Bangala ba PDG Malum Avoka ba Nike Kuba ba Didier Nzaero de to kutana ba on se to bi pedake papier ba tambo na journal le pona za $100 a passe siko tango yo uti pe poto ba sa suna moi gaz yo ranti pi je so azangaki ana kisasa et comme na besoin zonga billet zate et puis billet mutu so dena mukanda ikitaka est-ce que ataba vie na biso ba ngaba sanga mbongo bimsa billet mais ye moi sali choix na a boko zonga donc ba tchaka ngai kuna piko je na kata makambo wana te piko ja sali choix na
mekana mutu liboso ezalaki bato bazotala papi bamsu yana bango azala kuna donc naye comprendre okesela biso mobima des anake donc mutu azalaka na ya na ndeko na poto ya kangaya yo nde ndeko na yo apesa makambo ya archevêque Lobobo po nayeba okomi kuna archevêque akozwanga te akozwanga mpe te parce que nabi bon po toya mpe na bato bazalaka na bandeko na poto mais abango bima te ezalaka ya nanga so fo bandimaka biso famille na biso ya na gaz po Lobobo ayebani nga mo mpe nayebani déjà famille ya gaz nde bayebi ke ya nanga archevêque même Lobobo zéro fene famille ya gaz mais nga nakoki jamais okota sentiment vie na biso te parce que grand nanga nde mo avanda na benganga te so nakende na poto yo bénéfice oyo ozwanga po koyeka meminga non oyebi biso mabe non oyebi biso carrément na biyo benganga te donc tokuta topesani mbote nde yo kenda babota biso mibale pa Fatuma yo yai na ndenge nga pe na ndenge akenda force papa tcheli lokote mama tcheli lokote force na mwana mobile Lobobo akenda poto nga pe nde nazabwe muto otchela ngelo lokote d'abord papa na mama si bakufa totia ba faire des pères des mères donc na bunda nga moko lelo na nde batu o ba pesa nga chance te na kata famille na biso na ngate le roi d'affaires yo sanga soni parce que un jour il faut pas comprendre que ma passe muto ando pexer musalo mais musalo il foutie quand même ba moni penga na pexer pe mbote la ba moni nga pe na komi na kusika yo saki mais na ozo nga kata kisasa pour nga famille nga nyoto balinga manga munda sabate OK je jure devant mon Dieu pourquoi a commencer par archevêque alinga tous apporter parole nous allons alinga kate toto années en 2023 avec na prasa mariage à grande scène na biso biso abina tika ka na ISL yo koma media banane ba brigand sanga passe na lela tina ozonga ngane to sola bien te loba janga Lobobo ngane to bebana ko bebana nda ba jete na benga ipi na téléphone te benga ngate to pesa na ba bonjour sko na sibili kamo boy oyo ngamo na vandi boy ça va passer non courage de France donc bachela nga batute bachaka kota Lobobo bacha ba kota piko jete bata vinanga na sacrifier vinanga ngana bali jeunesse na ngana maison mère si on prend na lo bon ouvertement ce que bota na bali jeunesse na maison mère na ndo bota na maison mère important ngata to nganda ko de la paix au le roi d'affaires to yaka déjà moto na 4 pinga na blinga tambola nango je peux te donner voir même des images de chango na tambola wana parler za chanter le roi d'affaires na joli parc nga jeune na ndo bota na maison mère comme lelo après lobi mutu mo betela ngalisolo ya wenge siko lobi nango famille nga etika balingi na souffrir na ya baba ndo bon to ando peksa tando komi faut mo que famille epesa nga raison musanga lukaki na vana na papa chéri boy to ba aux États-Unis to kinga na pi Roger concert awa na Pullman concert ici dans la 6h ici abi papi bokendete assist na Seguin personnel assis chef Seguin libé ba monsieur bakende na so na papi le poste na pi Roger papa chando bete absolution ayi papier moni ngai tant Roger nga na bandola ndanga famille ni ngai te abi Roger c'est licencié droit na campus na bi je connais parce que Roger il venait chez nous chez mon grand frère archevêque même Lobobo à l'époque on a hôtel na télévision vous comprenez il y a le canal TV abi Roger nga famille pesa ka chance te ba na Hollande avoyu mais le Roger nga famille we biseni papi nganda kenda poto panani Roger nga le Roger nga ndakoma respecter na katanini musala za tata mama papi musala oyo kopesa o nini omoni nga natala ko papa chéri masa na nga le roi d'affaires atala kao kangama na musala o mona bonheur nango poteze le koto okenda ngo zongi et puis poto tango keno compasso bando keno zongi omona keza ngo le kote o bando kenda ngo kangama ngamna yebso wana le wana awe bisango papa chéri sabisango na tongo ya lundi to y conseil dimanche na tongo sili le jeudi na répétition le roi d'affaires le makambo o ya bando ko programmer ba voyage papa chéri le makambo mais le banoba sikoyo pourquoi pas ngai pe famille comme pesa nga chance te le ba mona ki papi musala ndaki pe yango e futi bo faut zaka ki ngai fona zonga na famille nga ba bisanga moto anda ko peksa tal milio landaki fona zonga bo na pesa ba on raison na habite so mukini tamba bulake ngana ko kima ngana osabo est-ce ba tenir à compte vie o ngana vivre na kata wenge tina komi boy na mbaka mo ngana za na famille na biso on a zaganango baninga na pesa famille na biso raison ou bien famille pesa nga raison na mutu na temps ou tunga na parcours na vinanga comprends très bien donc moi je peux pas voir la bonheur na kata orchestre nga salle on a ça mais tu as droit le yamoni mokili mobimba ba fanatique wenge musique ma mère ba leli pourquoi le prince a été mais ayebi que le roi de la forêt papa malamu donc bati hôtel ngo montant bat batel araboye na ba raté bon ainsi va la vie ainsi c'est-il
to sala musala nzamba ebi soki senga ki ngana obonga na maison mère ezaka destin nzambe soki pe senga ki na ngoti nzamba ebanda pe sa trajectoire omona pe kam komo bo bape esali ki peut-être na ki na pe mbandaka na ki na pe peut-être matadi peut-être na ki usumba pe makala omona pe papier a épargné ezaka destin nzambe ba force na tirte mais c'est que moi je sais na linga le roi de la fo makasi na linga musala makasi ya preuve ne yango na vandi bato balobi me nga nazali suwe na ngezala ke nga il faut famille na nga endi mangai ke na musala nga alandaka igwe po muta pesa nga chance ate pe muta pesa nga petit siko azati je vous dis la vérité ata le bobo azana tika pesa nga chance te aucun jour avant na benga tini nga ta chemise bino ke na poto bwa masa nga na oloba aleke pa vie na biso akangi pe bakola pesinga aucun jour na epsa ngote ba tu tout ba uta poto ba masa makuta na ba masa nga itu na poto ba epsa ki papier azane bien tokuzagine na Brazzaville na tozaka kuna na zala bien na senga ta sengla pamba okatala te do ba chaka te ki ngana oke poto lu buba oswa ngada yemo kutu da ndeza ngana ina nu izalaka na boye za na boye na bisa bino devant télévision pour ce bokanti bo na pera na zo fardo mobo na mutu na nga donc na ba chaka fardo mobo na mutu na nga na likamo na bénéfice ok na bénéfice na rien balongo la onana total à venir de la région. Merci beaucoup, Papi Le Prince. On va terminer cette émission. Na s'appelle na express na ouverture d'esprit na yo, na sincérité na yo, oyo bimisi na émission oyo face à Franck. Merci beaucoup à toi et je pense que tous les fanatiques na ba Ransonic nyonso ba Rolanda biso et puis baza quand même des cœurs avec toi. Et je sais que le roi de la forêt a yoki yo payé mota papa malamu ba dinsata wenge dota pichu musungu maître Junior Katakata tozana maître Ninja Sikatenda tozana Sankara de Kunta bandingotu ba odile manzaka na pesi mboto rene tosalaki temps ebele ya malamu na Paris odile manzaka merci à toi bandeko to bazaka autour ya le roi de la forêt je pense que ba yoki yo et dans les jours à venir biso to souhaiter que au bêta tour quand même et longola pe loko wana po yebi maloko Papi Le Prince on dirait na droite et salamabe. Merci beaucoup à toi aussi c'est na biso hein. Ouais, merci vraiment na zo c'est na tous les fanatiques donc venu mettre ça déjà lelo le roi d'Afro vraiment sepela bo zo vraiment dans spectacle makasi chankou na parlo pas invité bazana bo sepela ratara ba toto baye tala l'homme de 400 toujours l'homme qui serait à son origine les multimillionnaires à livre sterling tout toi tembe mission présidentielle déjà Gogan. Monsieur le chanteur. Monsieur le chanteur. Sur le terrasse sport Makitonge. Sur Makitonge agenda poto kala na ebiso kokota zokota basi bazoganga te na simba tabir na te na bitete. Pour simba bindeni a mariette. Maman biso kaloncha za out. Pour simba mo po Nathalie Kaloncha. Donc otika e po botabi le legi bakati a jani tama ko babi na bana mapasa ba papa to monyo lisusu. Na ebiso kuneza déjà événement. Dans le lot ba kunga oyo koya wana taka le roi de folie ba présenter na ba koko na pe ba saka ba chanter so comprendre pour le lot mona ba musika sika o mona ba kimbangu ba koya parce que le lot ça la fête quand des fêtes za kuna biso pe fête ba nda biso de pas point c'est mai nga peto ça la fête na biso deux fois te ba 20 ça awa na ba jeter donc bino tout savourer le roi de folie alenda zoya azokoma awa parce que bazo c'est la biso parti mais ba voyage zebele car na ndenga ka mikilo ka neto zoya bo ne ba koya de ba on a chef papi kakol na ba igo sente ti ba faire si mais déjà OK c'est mon beza apoto na ba tourner photo que braza ba c'est la biso ba gabo ba c'est la biso avant zonga susu bato to balinganga numéro nanga po benganga code les anango mwana nanga ko beta 240 te beta ka plus ya uli musheni 97 067 16 44 soit plus ya uli musheni 89 99 55 194 là ozinga là na profiter directement l'occasion à remercier moto alera dollar et là la te ya te ozambota ya te ozambota en tout cas merci na yo surtout na ba conseil aux pesanga na ya Bruno Lubi Kambonga pop aux pesanga ba conseil makasi président d'homme la Lille merci na ba conseil ya Willy Pensieme merci na ba conseil Yannick Ekouba merci na ba conseil PDG Malum avocat ya Didier Nzao ba conseil na peso femme de double passeport diplomatique Rachel Molifa na Mikeli Nathalie Pena ba président na biso ba président Mbila Kolo na moni ba président Golf Kizola ba Marc Claudine Kinwa ba Guy Malela ba Selim Foum de Paris ba Alain Mola Paris 16e
na nenga Canada ba supprime la na pesi bino ba Eric Wena les poteaux ba MP12 na nina mona pena na sentir pena makambo ba Basiman Kinganda ba Kandi Tusevo les rois d'Afrique sentir pena ke bino boza ba biwa papi les princes ya mona pena ke kota papi les princes pe ba yaki wana penda ba masa nga ba mide le ko ba Nicoleta Nicole ko yebi sa ba jeli cool beaucoup tandule na malgré na yete mais beaucoup tandule ils ont prendre tozala zala boyebi na remercier bino tout makasi masa na ngai Merlin classe na ona linga bino makasi na ba ona tangi te boza toujours de cœur avec moi donc on a eu que na linga na ina bosana JP Bakula les pharmaciens français JP Bakula grand frère Popo ya wa Bakula na yebi ke yeto tozane lobe pa maluma avocat zozonga lelo de à Paris donc yepena na pharmacien na nda ba jeté na remercier vraiment makasi na remercier Pichu Mwengi de Canada bambote no makasi président Pams Dorta Billy na pesi bambote makasi bana na ngai na pesi Ben Musheni Prince Ilai na Fatu mama na bango leader na musika kotoza kuna nzamba batela kaka donc pour akotaki na ndenge akenda ba Bukavu kotala kondima kombo petit frère na ye abotaka pesi endo ya kenda kuna akokuta pena ba nini mais azozonga déjà semaine oyo na pesi bambote makasi donc yo pe na remercier babonner tout vraiment donc ya Africa Info babi s'abonner so ngotala ba papi les princes auto sololi ezakaka uniquement pour ndule o sikoyo papi obolingaka oya salaka be venema ndeza na semaine prochaine nous les vider tu est-ce ko betane li solo ko décortiquer ndungi kindaki na bimisa ko voix obo parce que la minute tu ko na sai na nga voix na ngate na so na bango kaka na nini siko voix na nga obalingaka wana tonto yo cette émission na semaine mais la tiki la bino kwa mo wanda na 7 fois pour selon ma son époque quand ngati de konanable mais quand nous allons combattre par des peuples tangibles ça va saigner mais qui quand châtié ou sera châtié par des secondes point même connaît papier de point deuxième saga de écoute à 3 ans dit manzaka nous devons rencontrer Ranson état la dealer de la musique africaine parce que n'emporter un coup de projecteur dans la carte musique grâce à Wero mon la musique et beta la carte afrique c'est to continue siko ana ça 55 et pas être aux ambota to ke pas Serge Makila to beti 10 chansons comme on a 9 ça Wero moi to ticket bana tata moi c'est maman les qui boulu parce que surtout tu 9 c'est le roi d'Afrique beti ko 6 à 6 papa veut faire rigola abanito batu na au mona Wera soit vide toto atembe gogan hérité soit bebatu moi na wera soit vide fabrikas mayoto moi na wera soit vide depuis moi na wera orika ya jaki moi na wera miel moi na wera oy miel moi na soit pas sidiki ali bino bakoko bina fide okoko wera ibrato okoko wera patrie be comme koko wera materasi koko. Merci papi les princes. Allez, c'est un réel plaisir de recevoir sur ce plateau en ce week-end du 15 février 2025. En tout cas, bonne évasion et de bonnes choses partout où vous nous suivez à travers le monde. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission Face à Franck. Grand merci à toute la grande équipe technique rédactionnelle composée que de jeunes. Il y a eu bien sûr Merveille Mampouya, Papa Namaraville qui était à la commande. Maëlle Sadik, Papa Narénédi et Chokrana étaient là également pour vous servir. Merci à tous les amis en tout cas qui nous ont soutenus à travers le monde. Continuez comme ça à nous soutenir parce qu'on était ensemble en 2024 et nous croyons et nous souhaitons continuer bien sûr ces longs chemins avec vous en 2025 en cours. Merci à vous et bonne évasion à tous. Au revoir. Maison Awatusa chez Maman Nicole Malonga. Yaka esa na poto neboyebite yaka tokiti na metro chateau mutia daka yau awa uzomona okimbondo oh la Paris jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mina metro bisa batani ngaba bani tanga awa toza yaka sona place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit
spécial produit oyo elongolaka matache tozolobela makambo batampo bamama babebe ebele bamama bazotambola kaka na bapoudre na bafond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na château na ye mpona kolongola batampo ya bamama banduki ya bamama oyo baza na besoin kosala taille mpona kokita mabumu, bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene bipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafesse sein mollet hanche non yozomona te oyo loka moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto banda makambo kala awa toza oya tenango Nicole Malonga. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, na sima ya McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana mokili mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende.